Mathieu message on a eu pena plus ezaka que équipe nationale Koufi. Ah? Équipe nationale Koufi banda mercredi na butu na minute ezate. Mercredi jour ba fêtera il y a fête, il y a férié, il y a fête ça va travailler. Jour à férié, jour équipe nationale Koufa qui donc ba ya biso bazala na biso totika li famille mais na minute équipe nationale ezate Koufi. Mathieu mutabomi on azate. Konde équipe nationale yemo ezaki mami. Ah? Oh, équipe nationale ezaki ayi. Bon yebite. Yebita tati chef tchake poto tatiki makambwa. Dans la minute yo équipe nationale Koufa qui banda mercredi na butu. Équipe nationale babomi yango pa mami yemo ko donc équipe nationale ezate Koufi. Ozo confirmer yango équipe nationale ekenda sango batu bayebi yango. Ozo loba lelo Koufi mutayebi so loba bona. Maman na okarina yebisa ki oloba à part ko kabana équipe nationale est-ce que kozonga lisusu ki sasa to azonga. Azonga. Azonga tendeni kini makambo. Fazonga yo pesa susu makambo. Donc fazonga ya landela mama ndo la mama mikanda déjà zwaki et puis comment le mama mariage n'est que son mariage leki. Alors Lucas zonga pena pona mama mususu quoi donc fazonga. Janvier batwana mususu. Te bango ba to bengana bango tongo. Ah? Balongwa tongo to bengana bango. To ligu des autres na bango to ba des autres ma. Moni bando finga ba monsko mambo tali. Karine Kalambai mami ayambi mwasa mkonja mboka baona si bakomika tosenga te papa ba continuer au finga bino fo bokena ngo bongo tina suka amesana ko limbisa bino boye bo finga suna niveau mambo wana te bo finga limbisi bino akomi da mwasa musala nzambe do bino bo continuer au finga parce que bo limbisa ezate voilà équipe nationale to pandi yango Koufi ba ndo finga ba continuer au finga pipi leur répondre bino on préparer équipe mususu akitikini. Oui, équipe mususu ezala déjà wana so akitikin makambo etala mususu na ndenga bato respect pena ba filo kwa ba pilipi be fi yandaku mami ekoma na tamo pena boya pesi biso ba billet afute so ba billet to ke pena place makambo ezato to vandi de équipe nationale asikezoya wanga mtu na ebisio Michael accède à moi si na mususu il parle na mutuni mususu pembe na président ya représenter Karine Mokonzi na makambo ebele ya finga rabatu arobala ete yo rolobani. Oh, Mathieu. Au moins que Michael Lamba a présenté moi si n'est pas dans mon compte mais Karine Mokonzi soit qui na moi ça mon compte. Yebisa nga place ana. Au moins attendez que. Est-ce que des bongo. Michael Lamba wana me comme tu des petites terres parce que Karine yemo dana moi ça mon compte ba solo li pe pona makambo ngoka ya mariage. Oh. Désolé que t'as papier Elenga Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Congo. Abonnez-vous, c'est notre chaîne Congo Civilisation TV. Mana ba papa, bon c'est souci na bino li souci pour na poso na bino. Ton confectionneur ba produit cosmétique sur mesure. Donc poso pas na biso aza la solution na ye. Bo bangate. Donc maman, utiliser ba produit, ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Bo bangate. Dernière chance ya poso na yo eza na grâce beauté. Tout ça là ka ba produit naturel à base de fruits. Pour réparer ba poso ba papa bobo sanate pour mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour arranger poso pour pesa uniformité kolongola ba nduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na grâce beauté ce bon vous contacter biso facile donc pour la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris sinon vous contactez ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Voilà, mesdames et messieurs, merci. C'est votre émission PC La Please, toujours présentée par Mathieu Bonché au Trémadi 001. Mathieu Bonché, charge à jeunesse congolaise. J'ai tout là, toujours avec votre émission PC La Please, toujours Nelenga Congo. Merci à Bandeko Bele Batal Arabiso. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Et merci aussi à Glody Diasuka. Donc, tout ça, l'émission par rapport à moi, analyse à Marambe Bele. Mathieu Bonché face à Pili Pili pour la 3e fois. Tobaki to Mabino na 10e
soin. Donc, toi, on a 3e. Donc, merci à tout le monde. Batel Arabiso, Déborah Boufandou, Yamatou Idol, merci à toi. Odilo Mampouya, merci. Et merci aussi à Grace Ngalo, la patronne à Hôtel Mathieu Bon chez Grace Ngalo, merci à vous. Merci à Bibiche Gola, la maman de Shaina. Bambo Tenayo, respect. Et respect aussi à Jemima, la fille, à papa, la Mechola. Donc, merci à vous. Na Obozo Sala pour la émission Oyo. Merci aussi à Ritz Beauté. Ritz Beauté pose à l'opposo qui toko saïdro qui nomme Luca Ritz Beauté et au sala bien. Sandra Mwanza 3 fois carré. Wana staff et à Mathieu Bonché. Et accompagné avec Pili Pili, la crème fraîche. Mouto a changé, va donner. Donc, merci à vous. Et Pili Pili, bonne. Ouais, ça va. Santé, ça va? Dieu fait grâce, Mathieu. Ils ont des boni par rapport à l'émission Nyons Tozo Sala. Et sans ils ont boni et puis batu bayambi boni. En tout cas, sans ils ont vraiment bien. Tu sais quoi, pena makambuzo tala. Quand est au lobaki quoi. Donc, Elenga Congo peneza makambu quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc, tu Ming to solo là par rapport à ma solo nayo et par rapport à Karine nayo lela mingi. Boni Karine on sangonende. Ouais, maman elle bien. Elle est bien Mikolo azaka na ba préparation ya libala et tout mais aza bien. Maman tu es bien. Maman tout vraiment ça va. On va préparer un mariage nayo donc aza vraiment trop pris ko bima libanda donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandi ko la biso mais message ni o ye libiso sikoyo pour la message ya Karine Mokonzi parce que na mona ki ba janvier ba lobby qui et bazan bon la promo Karine te alimbisa bango azana na bango yosko lobby te kolimbisa ne comme buzoba bo lobby ba limbisi bo fingi boye bo sengi bo limbisi ba limbisi wane comme buzoba ba on va continuer na bango ka ko finga pour mami olimbisa na été donc voilà mais message na ngana pesa pour équipe nationale ekufa ki équipe nationale ekufa banda mercredi. Voilà, merci beaucoup. Alobi ba ketchi na ye ba biloko na ye bilamba na ye ba botolaki. Bozongi cela s'il vous plaît. Bilamba nani? Et il y a janvier. En tout cas ne mambwana te ya bilamba ya ba ketchi. Ngoki on pas no matière. Yozo pesa toujours moto. Yazo senga bolimbi c'est pas ya spire ser na ye Karine. Et là on y oyebisa bango. Alimbi ça et toi ça. Mais ma mission quand limbisa Mikolo parce que Mikolo a trop pris. A préparer libala na yedo azali libanda pour na bolimbisi bako patienter bazela. Mikolo pena mamba bolimbisi zate donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais message nous oyebisa na bandeko nyonso ba finga ki Karine bazoya zonga et pas Karine Mokonzi oyebisa bango. Message nous oyebisa bon kaka ba continuer ko finga. Ndeba mesana ko finga do ba finga ngana beno répondre bon mais tu siko maintenant na moni muta lobité na moni muta bité pili wana nani parce que pili ozela ka ba réaction ba tu siko no ba lobité comme siko senga bolimbisa en tout cas désolé pour to limbisa té bon ba continuer ka ko finga donc voilà bana bango ben grats po bazala bango ezali na sima mami donc bango ka wana susu ba yesu ba fingi bango wana susu ba yesu ba senga bolimbisa en tout cas désolé pour limbisa ezate ba finga ka ba continuer téléphone na ebozongi sela ye na bilamba nani no yeba mambolo ba muto bino bobengala ki na yebi mambu wana te ba téléphone ya bilamba na yebi yango te téléphone nini yozana yaza téléphone en tout cas Mathieu ana téléphone tani lote bilamba oni jean azuwa Mathieu loko limbisa ezate parce que azane loko te na yebi mambu téléphone te ndeti téléphone nini ba okanga ye bilamba nini ba okanga ye wapi Mathieu ane lote pardon. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Je sais qu'on continue avec lui, mais message parce que tout le monde a qui sert nayo et ma photo est belle na maman Denise et Yazomi Benga pour la première fois fille à internet ça la émission na maman Denise la maman présidente ya Mbogana biso yo koloba. Au moni ke na epse que mami ali kolo journaliste nini internet déjà sali a sali émission na moi so mkonja mboka na maman Denise. C'est belle. Bazate wapi bango. Karine Kalamba azali banga na epse na lobana mwasi nzambe bondimelanga Mathieu azali banga nani da sali émission na mama na mwasa mokonzi azate donc Karine ndenga zabonga za makambo azala déjà toi litongo yendenga zabongo makambo déjà na oya biso vérité ya kangi batu nyonso ba journaliste nyonso ya Congo ya poto laisse tomber Karine makambo
journaliste nini Maman Denise bena pe confiance boye a joué interview na mama nani à part Karine Mokonzi. Mote maman moi zaki souple li pena que la barona yamba yedo et pesi makambu na yo biso matie laisse tomber pardon Karine a makambu aza vraiment libanga ye pena libanga na yo biso matie on ezo prouver que yaza libanga po eza pena ba journaliste belé ba na internet kala o pe baleki te bon maman on te ka libanga wolga makasi ye mamuto ko mambo azate ya pesa ba tu charge asali likamba tie bino na charge ti bo luka bo potana ti bo luka bo kangaka bo zwa ka contact maman Denise je bino temps ye déjà le numéro 1 déjà sali makambu. Préparation libala ngolo ba keza solo ka. Mariage est solo dans aza vraiment la préparation. Mkola aza pena trop praka libanda aza ka so benga pili lobika moi de makambo bimi. Dans aza vraiment trop de revendre côté. Aba na jona wana mikila bengisa. Te Karine Kalambai mam detalaki Mathieu Karine Kalambai donc mariage est Karine Kalambai. Babala na marque Kalambai. Donc Karine Kalambai kalaminte makambo déjà Mathieu yo mona kaka biso pe ana ndenga kini ba famille ovanda ba biso ba pilipili pe tozala ensemble terre yake belé ba bi Michael accès derrière moi si na mususu il parade na mutune mususu pembe na président ya représenter Karine Mokonzi na mambo belé o ya finga rabatu arobala ete yo kolobani. Oh Mathieu au monte que Michael Mbaya présenter moi si ne pembe na Mokonzi mais Karine Mokonzi soit daki na moi sa Mokonzi yebisanga place ana au monde attendait que ezo kende bongo Michael Mbaya wana mema comme chez petit tiers na parce que Karine yemo dana moi sa Mokonzi ba solo li pe pona makambo ngo ka ya mariage. Oh Mathieu pili nazo yebisa yo baby c'est internet to yo bongisa Mathieu mambo etali to beke et puis pile ke makambo etali veut dire etalaki donc Karine Kalambai kalate makambu don di bala bientôt là tout fa boye baka programme ngana zana pona olobati boye ba programme date mambu tout na oleka so na PC la kande ngizala parce que Karine kutu na bato yo zo tangela ba kombo na basenga bolimbisi azo mona bango ta tape ba na bango ta tape be miso ba senga bolimbisi te pas attendre kutu te mikolo ya za attendre te yo sa mamu na préparation libala do wana distraction batika. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On continue mais bato belé be ba otala yo et bato bazo soutenir yo message ñoo yebisa bango na carte internet il est lo valeur ni ba pesa ba otolo kaka to ba yebisa continuer osolo ba bien. En tout cas bah merci belé vraiment na batu tout o bazo tindanga bazo ko encourager nga na continuer boulot na batu tout ba soutenir nga na ba conseil na ba prière surtout donc un grand merci na Guilain ça comme mon papa depuis Paris na bosanité sous mon papa chéri Jean Makoje Makonzo wana pena ba papa na nga bazo tika ngai te bango pena ba soutenir nga plus na ba prière grâce à Ngalo la patronne fille à poto hein moi mke na ba chance na ye quoi donc Bibichi Gola hein la maman de Chalina donc Bibichi Gola la maman de Chalina la petite à Boaka bassin na pesi bino bambote belé Francis Makofi maître donc voilà bango pena ba yangai ba otika ngai te Julia Landu la brésilienne mère depuis États-Unis bango ba otika ngate na ba prière letisa na bino yo bo continuer na ba finga nga musalo ezaka boye bo continuer sous ko finga parce que ndé bo finga bongo e match succès na ngai j'ai mis misuba bi makolo mayanzi elogi mabe tala kutu mwana ngo donc Philippine makambo zala déjà boye tongo makasi donc ndé na lobela bino Karine Kalambai pembe ne bata mabe bazala ate so mon pena pilipili makambo boye donc Karine Kalambai yezo simba ka pilipila bi ta mutu partout ngamona zawana donc mambu to bilamba banini kutu parce que ngale ka bilamba nzuluka na TVT bato baba akibi so bilamba balata no bilamba nzuluka bilamba mabe ko ba okanga bango ezani poto sango nini ata ba tumbango moto eboya donc désolé pour ça j'ai mis mal la fille à papa la métio là hein Rit Beauté depuis Suède nzamba lo poso donc Rit Beauté makambo Sandra Mwanza 3 fois carré fille à disque Natacha Mukoko mwana poto makasi. Merci beaucoup, merci à toi aussi Ritz Beauté, merci na bandeko nyonso balinga Mathieu Bonche donc tout ça on a pour travailler na bino. Merci à vous donc mes messages nini ozo pesa biso siko parce que benga nga Mathieu Bonche nga una ngina morga papa Lutumba mais benga chocho to solo là par rapport à les solo na biso par rapport à Dio na biso eningi si poto bato belé bazo sepela nango. Merci à Tania Ngombo la ravissante
Et merci aussi à Fortina Ngombo, merci à toute la famille Ngombo et la Bossanité Niki de Paris, donc parisienne responsable Niki Arotal Amati Bonché, merci à vous. Merci à des Kim Jong-un, Verlin Lewis, l'homme qui vit aux planètes Mars, les seuls Congolais qui vit aux planètes Mars. Verlin Lewis, des King, merci à vous. Message ino yelibiso penal lelo oyo lobi ke mama na benga ki yo to bosola ki na mami na Karine Mokonzi apesa bato belé ba otala biso lelo. Mathieu message on na yeli pena plus ezaka que équipe nationale ekufi. Ah? Équipe nationale ekufi banda mercredi na butu na minute ezate. Mercredi jour ba fêtera ya fête ya férié ya fête ça va travailler. Jour à férié jour équipe nationale ekufa ki donc ba ya biso bazala na biso to tikali famille mais na minute équipe nationale ezate kufi. Kufi pas nani nana bomia. Équipe nationale ezali lisusu te ekufi pilipili mutalobi bongo équipe nationale ekufi parce que ngana za apona ozo charge à Karine Mokonzi tout nazo contrôler partout o nyoso ba ya biso ba lekechu famille libota tozana bango ensemble mais na minute équipe nationale ezate oui équipe nationale ezate grâce à Ngalo la patronne a makambo que équipe nationale ezate moi na potoyer bien équipe nationale on a na bomia bango nyoso bakabwani to ezala na likamo ezana katwa Mathieu mutabomia wazate konje équipe nationale yemo ezaki mami oh équipe nationale ezaki yaye bon yebite yemtazaki chef tchake poto atiki makambo dans la minute yo équipe nationale ekufa ki banda mercredi na butu équipe nationale babomi yango pa mami yemo ko donc équipe nationale ezate ekufi message ozoloba obike bato belé ba grâce ngalo ba otala yo bato belé ba rit beauté et bandeko na biso belé oyo batala ka biso ozo confirmer yango équipe nationale ekenda sango bato bayebi yango ozoloba lelo ekufi mutayebi so loba bona. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. J'ai mis mal la fille à papa. La météo là, équipe nationale ezate kufi. Mami pena lobike pilipili lobe équipe nationale et koufi donc on a fait un message que équipe nationale est fait depuis mercredi na minute équipe nationale ezate voilà merci beaucoup Torozong et la pilipili mais en attendant on ça merci à grâce Ngalo donc la patronne Bibish Gola la maman de Shaina dans une équipe à Sika ba patronne bazo solo la au Saranate j'ai mis mal la fille à papa mais chola j'ai mis ma, merci à vous, Ritz Beauté, Salara Ndeyokanaki, Sandra Mwanza, 3 fois carré, patronne. Ma patronne Bazana Bango, mais Sarah Mwanza, merci à toi. Et d'abord sanité, Ritz Beauté, on va avoir 5 combos parce que Bango ne makambo. Poto si sanayo, message au maman Karina Ebisi yoto, maman na Karina Ebisi ki oloba, à part au Kabwana équipe nationale, est-ce qu'à Rozonga le sous qui ça, toi Rozonga? À Rozonga. Fazonga tendeni kini makambo tu fazonga yo pesa susu makambo do fazonga yo landela mama ndo landela mama mikanda déjà zoa ki et puis comme on mama mariage n'est que son mariage leki a luka zonga pena pona mama susu quoi donc fazonga et la suite qu'elle ndeni na ba Jaël ba Lekechu ba to belé ba Jaël ba Lekechu famille toi na bonne relation na bango voilà janvier ba to na mususu te bango ba to benga na bango tongo ba longwa tongo to benga na bango to ligu des autres na bon te botamba des autres moni bando finga ba monsko mambetali Karine Kalambai mami ayambi moi som konja mboka ba ona so komika to senga te papa ba continuer au finga bino fo bokena ngo bongo tina suka
amesana ko limbisa bino boye bo finga suna niveau mambwana te bo finga limbisi bino akombi da mosa musala nzambe do bino bo continuer ko finga parce que bo limbisa zate voilà pilipili de makambu ya zaneka wana mingi pona ba conseil na bino bambote belé na Guilain Sako mon papa depuis Paris Gaxo Ambiji grâce ya ngalo la patronne moi na ba chance na fille ya pembe Bibi Chigola la fille Bibi Chigola la maman de Chalina, fille à Boaka Bassin. Je m'iman la fille à papa, fille à Pembe la Mechola. Ritz Beauté, Natacha Moukoko, Edwige Kitoko. Gigi Ibombo Koui, depuis Paris, Gaxo Ambiji. Babi Poto Sepeli. Gigi Azawana déjà depuis Paris, Edwige Kitoko, ma copine privée, Yoyebi. Moi c'est Libala Makambo. Ya Myriam Mokondi. Les grands Diogo Junior Kabananga jouaient le ballon. Junior Kabananga. Bientôt là déjà Marambezo Tala. Un grand merci na Mami. Karine Kalamba. Ils m'ont conduit là patron à moi si Nzambe fille à Pembe. Donc Mathieu. On a ngana lobaka yangwana ke message penanga na yeli awa parce que toi on a tant mingi tête OK déjà mort papa Lutumba donc message ezake équipe nationale to pandi yango et Koufi, ba finga ba continuer ko finga, pipi leur répondre bino. On prépare équipe Moussou à Kitikin. Oui, équipe Moussou fait ça là déjà wana so Kitikin makambo etala Moussou na ndenga ba respect pena, ba filo kwa ba pipi ba fi yandaku, ba bino ba Mathieu Gaxo Mbijibo. Oko tsanga pena mambo. Gati fo kota po mambo e bonga déjà donc mambo e ke bongo. Mami ekoma na tamo pena boya pesi biso ba billet afute so ba billet to ke pena place mambo za to vandi l'équipe nationale a sikezo ya wanga mtu na ebisio. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à tout le monde batala kibiso et wanezara pilipili nem tabenga kibiso moi rapidement donc bientôt là toujours côté déjà na mort la papa Lutumba icône la musique congolaise. Merci à Odilon Mampouya, très respect à vous et la bosse inte bande côté belé batala Mathieu Bonché mais lelo mingi balobi et grâce ngalo la patronne Bibish Gola la maman de Chaina Jemima la fille à papa Metiola et Ritz Beauté donc bah merci nayo kochaka choko mingité lugar Ritz Beauté au sala bien Sandra Mwanza 3 fois carré respect à toi la patronne Sandra Mwanza 3 fois carré merci beaucoup et bandeko belo ba olinga biso donc tokuta mbala sima toujours avec Mathieu Bonché pourquoi pas pilipili Linda Boulela. Merci à vous, merci aussi à Tabita Mbongo, Maman Paradis depuis Paris. Nabande Konyo Sobalinga Biso, Mathieu Bonché, je suis toujours là. Merci à Ben Maboulouki. Grâce à Tela Oumba, fille à Poto, madame. Grâce à Tela Oumba, fille à Poto, madame. À la prochaine, bye. Très Mbelenga. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes sur la colonisation. Nous avons fait ça pour la biso artiste. Les amis, nous pour la bino, nous avons fait la biso, la colonisation. Donc, maman, c'était Bandarana. Wani, donc, Koko, tous à la wana, Utunganga, Napena, Tungayo, Seke, Totungana, Alebisu, Baï, Banzele, Bajona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seke Totongana, ale bisou, bye. Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Kata.